c'était bien. Vincent. Salut, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Vérité en face. Nakati Yasit Nabino, la voix du peuple, Oyabine Vincent Chiluizi, et toi de la presse, votre serviteur, chers amis internautes. Laisse-moi vous dire que je suis très heureux à Koyeba Kibuza, Ebele, Liboso, Yaba télévision Nabino, à travers le monde pour notre émission. Nabi qui est en émission Vérité en face et Banaka. Ils arané étant et singla na batuba on a repartagé parce que tout est la rabino ba programme ya kitoko ba programme moko de nature éducatif donc tout sali émission oyo pour na ko éduquer pour na ko conseiller batu pour na ko trouver ba solution na ba problème o batu bazanango ba oyo ba na plateau na biso bazora courage et puis na ba oyo pe bazan musika peut-être akoki ko yate mais à travers problème o eleki na plateau ko kipe ko aider pour que azwa pe solution oyaye cher ami internaute les loto awa par rapport, il y a tout ce problème comme il y a cela 2 semaines, il nous fallait réunir les éléments, il nous fallait entrer en contact avec les concernés pour tout y réaliser émission à l'élo. Donc retrouvons-nous juste après cet élément. Merci. Oui, chers amis internautes, que l'élo n'a qu'à sa vérité en face. Batu belé, trouver ba solution. Vérité en face, ils ont ici mabala batu belé à travers le monde. Vérité en face et accorder batu pardon, nesi ka ba aux a pardonné té. Vérité en face et unir bande ko belé au bazala ki repanzana parce que ba problème au toujours kuta nango a tel mais ça problème très délicat et ça là que batu au ba ko kaipe ko soit solution comme la bonté mais à cause il y a Rolanda ndenge baninga va trouver solution et ça li que on peut bazo ya bango et concernant les émissions passées au présentant Gibino jusque là nous vous informons que tout ça kaka nakati ya koluka ba solution plus précisément mais pour na tout ça qui dernièrement il y a Monique na maman na bango na Tracy nous vous informons que la famille est dans le calme mais tout va bien et Monique dernière parole naie au Pesaki Bisso pour nous rassurer qu'Aloba qui pour naie ma camion sur des gars une émission na ekotaki awa ibimi awa donc pour naie maman on a tikali maman naie et donc échanger zaté et zara la vérité à prendre mais dans son cœur l'affection azana ngozande ya maman naie wana donc famille za dans le calme mais si possible les prochaines dans des prochaines émissions to yambali soit maman soit entre moko ya famille na bango pour bango ba repérer sa témoignage né makambole qui mais nous vous rassurons que qui mes dans la famille sont dans les bons les lots elibino situation moko est un peu très délicat ils ont un ndeko moko auti libana ya mboka avant en Angleterre il s'appelle Ridi a bengaki ngai il y a 2 semaines passées a bengaki ngai a ibsenga lubi Vincent en tout cas total rémission la yo na ba mina nga la poto tout le monde en que za ba aventure za ba mbouema za ba théâtre na ba le roi ba déjà le roi théâtre mais mamonga na kutani nango na moni que il faut na ya ni émission na yo parce que on nous a trop sali biso bana poto to za ba aventurier biso bana poto to za ra wana pona ko décevoir ba fille akini to ya ra akini pona ko sara na ba fille akini alors que ezala nango penza bongote. Chers amis internautes, émission lelo mon clé na biso ezali patience. Na vie faut avoir la patience. Ce qui likambo ezali, au monique likamwana eza ko promettre, il faut avoir la patience parce que le maître des temps de circonstances est Nzambe. Nzambe ce qui a tué na position moko boy et que na position na yemora lobi content toi de ce que tu as. Pour y abandonner aussi. Donc faut avoir moi patience na vie so moni déjà cause na situation monko na moi mon cœur nous zo animer là puis faut croire na vie parce que ce qu'on a pressé aux le koso au risque perdre et belé tant aux le koso au risque perdre et le ramener ne likolo ya likelele. Donc cher ami internaute tozo ya mando na biso Ridi lelo Ridi il nous dit que il a un problème et problème moi a préféré que les gars d'émission oh pour na ko sunga bande ko belé bazara na image ya mabe pour na bandeko ba utara libana mboka sans plus tarder par ce sœur caméraman assuré côté la biso Ridi toye ba problème ezanine. Merci.
Oui, cher ami internaute, Papa Ridi, bonjour. Bonjour. Oui, comment? Ouais, ça va bien. En tout cas, tu as une émission à Bisso, sur Rofana. Donc, cher ami internaute, nous avons Bisso et tu as mis le Ridi. Tu as mis le Ridi à Bisso. Problème ni no enseigner la biso na assistance il y a ba conseiller na nga to meka pe ko apporter bango solution. Mon frère Toyambio d'abord on est que Toyambo une émission na biso bienvenue ndenge to solo laki donc nena expliquer que émission o ezalaka ningo tala rango donc tozana ba conseiller ba pasteur baza ba maman avocate ba maman emikolo ba ndeko na biso ebele ba yaka a pona ko assister biso par rapport à émission ndenge de kaka. D'abord ni ba séjour na Congo ils ont le cas bien. Ouais bah séjour na Congo ils ont le cas kitoko vraiment. Na peso vraiment merci ninge o yambi ngai émission na yo. Na yaki vraiment kin pona ko si ça problème on a na femme na ngai. Mais et to me peut bien na ko pe o loba ngo pe et ça la bien vraiment merci. Ouais kin pona aussi ça problème aux agina na femme na yo aza rapé na Congo to besoin na te aza na Congo. Et jusque-là, Bolingo, ça va? Ouais, Bolingo, ça va comme pas, ça va pas. Et alors, ni les mieux une émission, le problème, la préoccupation, la Izani. Ouais, merci beaucoup. Et là, j'ai mis une émission pour dévoiler dans le bas où c'est passé entre la femme et la ça fait déjà 2 mois, on a déjà na Kenya, na qui pour si ça va dossier en haut. Donc, on a dit solo, c'est que na beta li solo yanga na mwasi na ngai là tozalaki na école humanité to banane na 5e humanité to passer 6e to aussi ba diplôme et au sala que 35 na dans Londres a sali tous les moyens qui na rejoindre kuna na Londres après na yo maternatiki femme na ngai na yo comme na Londres après 6 mois non appelle la femme na yo benga ki papa na bango aza insulté na place bazala ki wana balungwe bakomo mener vie moko vraiment ya pasi attaque na mobali na bundi après une année na continuer la bango moi quelque chose balungwe place bazala ki na mikondo bayo koma na njili après ça na zone ici baleki na une titre na zone ici yemo pe na classe à continuer classe na ye. Donc, ça a tous les moyens que fin du mois, on a bon terme, on a bien. Après ça, on a bunda, ça va de santé, les canyons sont bien. Après 6 ans après, on a pour la salle qui est honoré moins si nangai, tant que tu vas naïe, vous mettez là qui vraiment, on a problème au bon et ça c'est mieux que dans le bango pe batu ba yo kango na yo komakin après 1 mois cousin na ngamobe pardon donc il y a famille kaka donc tout le monde dans un kini vraiment to bana vraiment ko c'est basé trop na vraiment akobete na tour na flat to va na ya ko kuta pe femme pe banda pe ko préparer ni zalara na lepe wana après na ko kene na ayo yebisanga ki cousin na lo moboye na solo na yo lobby ko déplacer ouais ndatela cousin na expliquer wana après na lo baké émission oyo etala makana tala ngo mingi na poto ingolo bateke biso bato to ba na poto to ba ventiler non boye baké ba na poto ba ventiler te ba finir biso awande ya Kinshasa nde ba moins sérieux yango na yeke po na lo ba vérité oyo lekeli ngai. Chers amis internautes, vous le savez, vous tous, que Vérité en face, c'est une émission où il y a raté pour nous panza batou. Nous faisons le tout le nécessaire pour que batou bazala toujours uni. Et si quand on passe les alliés, biso to nga romema isengo. Et si quand on trouble les autres, to nga romema kimia. Donc on a biso Ridi à outil Angleterre. Il m'a appelé il y a 2 semaines. Il m'a expliqué tout ce qu'il vient de vous dire en ce moment que Azagi na moi sinaye
Dengala depuis humanité, j'ai un diplôme, il y a Kepoto. Après, moi, ça bengue pour dire que Bissau va pas si papa Koufi et les gars en question, à Bundi, à Tchefi, na famille, na ba condition bien, à Joli Barondaku, à Zotangi, ça y est, moi, si, à Zotangi, ça va aller qui n'a à supporter famille, comme le rôle à papa, Nandakwana. Mais, tant que Kin, à Siko, 6 ans près, ma caméra au Kuta Awa, ils ont eu ya banoko kanisate. Yango etindi aya na émission oyo vérité en face. Tokoye ba parce que le biom to supportaka famille ya moi aussi supportaka moi si baleki relation na yo na mama ya la fille bo solo la ka bo en bon terme na mama. Ouais to solo la ka. Na na Angleterre do so na solo na la fille. Pasanga maman donc to solo na vraiment na bon terme qui to vraiment. Et yo kuna na poto balagité to moi si ozo contenir contrat justice que lo balande non bino batapoto to ra ma processus sa divorce non pas même nga la poto il n'y a pas même fiancé pour na cigare derrière moi si nga déjà qui est na honoré dans le poto kuna ligne ko tuté nga na sembani ko se basé trop na boulot na bukana zola na honoré c'est ça et émission na biso oye pona obimisa vérité. Et vérité en et aussi en biso to moi si en à la présent na habité sur mon année ouais dans l'ingaï pas à la présent on a pour vraiment banakin ba yo ka vérité un soit boulaka biso bana poto to ba aventurer mais toi ba aventurer té. Chers amis internautes, donc nous a expliqué déjà on a 5 lignes en français, donc on a expliqué le problème. Quant à nous maintenant, il y a madame nae, femme nae. Comment on est d'abord? Comment on est Monique? Monique, donc comment Monique est une émission lelo, donc Monique tozo yambaye, l'émission na biso lelo pour que to solo la dossier en to yeba ndeni to traitant donc to yebininge to sala pour que to commissariat donc nous retrouvons nous juste après arriver à Monique. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Bonne. Bien. En tout cas, bisous to bengio par rapport à émission moto za un problème moto za na awa. Te tolo baboé donc ninge mobile à sola gina ngai donc to za na problème mo et c'est qui présence na yo poto solo lango. Donc ce to continuer na 4 jours mon na ba bato mo basé belé wana bato basé belé na baza ba conseiller na biso et puis mobile na zawana donc ça situation moko ne to solo na téléphone de 5 ka falo ya awa pour te bander to solo donc na senga yo peut-être on kota na kato mo na bato za paniquer aux à l'aise et puis to iba solo c'est bon C'est bon. OK okota kasi. Oui, cher ami internaute, donc nous sommes Bino que tu la Madame Naye Azoya donc a commis l'Ibiso déjà, Madame Monique, Mademoiselle Monique parce que nous a bali officiellement. Bonjour. Bonjour. Donc nous sommes qui au Banda qui aux à l'aise, tous en moi situation mo ah ouais c'est ngaki présence na yo, ndenge to benga ki o bali na ngana mbali na yo. D'abord bonio za bien, makam tout ça va. OK, na bien. Na bien ngolo ensemble. Et je pense que comme monsieur comme on a mobalino awa mais je pense que mamono sto solo awa isa pour na kupanza mututé mais za kapoto za solution donc on doit pena maîtrise na yo tout ce qui va se passer ici isa kapoto za solution na makambuto lo mama a et na habité mon frère madame Yeux. Ouais madame Yeux. Sinon Yeux ouais alors il y a 3 questions. Monique, elle bosse ça qui l'engai nazalaki na Angleterre. Question na liboso. Si manangai Autriche qui te. Yami balé ezaki.
est-ce vraiment linganga vraiment na bolingo vraiment ya solo onga na yebelinga auto banene wa 5e humanité tili tout ça bo ya suka pe zali ke est-ce ozaka fidèle na ngai yango na ngana tuna maman Monique Koko répondre. Oui. Bon, il y a liboso papa langai. Nazana no étonné kamusinga ndengo benginga place oyo. Pour ce problème ezalaki tonga to bongisongo place ya biso mibale. Bon, nazoka moi benga boy brisque na miso batibele boy. Na ebité. Ya mibale ezaki papa langa na linga ko mingi. Na linga ko mingi kota na oyo sala na famille na ngai. Yondo koma papa na ngai, okoma nyoso ya ngai, o sunga mingi na ba études na ngai na ba ndeko na ngai ya mwasi ya basi, olongo biso esika tozaki na vie ya mikonga, o chance biso vite ne to vanda to komi lelo na nji, nyoso to vivre le eza pona, eza grâce na yo. Na kokosa ona nini? Pe na par rapport à quoi? Ya misa to ezaki na zaka fidèle pa na yo. Na kosalo mabe ata mukolo moko te. Na okoluka no mobali musu pona zoni yondo koma nyoso ya ngai. Je pense que tu aux gens à répondre sur le Cambo. Bon, na yo qui est ninga lobby, mais et ça n'a pas si non na bloco ya lobby. Mais quand on a bazar, ba osuna ngai, un problème dans allons boyer ba calamité. Monique, na lisolo na biso lelo personnellement yomoko il y a le lobby banini depuis 5e humanité et puis na Monique makammingi expliquer ki ngai un peu yo lobby na ninge bovani na yoza likamo boyo peut-être sala ki ezelo moté zo reprocher au mona que mobali na memi on a d'abord la place à boyer et puis tout na mambetali fidélité tout ça aux alikamo boyo mo personnellement yebi ozo bomba to aux ali mozo se reprocher te na makamnyo so ya tunyo siko bon ezo kam sangana no ya liboso po na yebe lokote ande pendanga na lingela mobali nanga na ko trishata mukulumo te pe na ko sale mabata mukulumo te nazo kama meme nga monde na vandi awa do elekelanga eza mabimo ko to nga na sali eto likamo ko nga na bombeli na ebate ça sûr na sûr Boni maman. Maman ça bien? Maman ça très bien. Banderono peut tout baza bien. Baza bien. Mais je pense que ce qui est à tout en mes fidélités, à tout marambia, soroko sakaite, c'est kazali kamo oyo peut-être ya monito ya yoki, a quoi même mon émission te qu'à tout maramo ya infidélité et tout ça. Pour moi, on ira y bil kamo, ayoki li kamo pour na. Je pense pas que kamo yo cause la quand ça non bien monique, le rezate. Na réfléchir non, moni le rezate pananga. Ça sûr. Na ça sûr le rezate. Mon frère, il y a le bi à zo reconnaître na il hôtel. Ne on a peut-être un peu ce qui information. Ah, n'habité information ni o ma bien na zui. Né na lobin déjà à tout à l'heure pour découvrir que vérité nyonso voyez ba moi calamité. Et vérité toujours ba calamité cher ami internaute. Je pense que par où c'est ça au caméraman assuré. On ne va pas commencer à poser beaucoup de questions pour tourner donc tout balukara ici comme encore. Papa Nabiso azana moi maîtrise de soi, na CP na maîtrise na ye, aza vraiment posé à tourner madame Nabiso Monique ce qui il kamo rezali le ba éviter. Monique Rota la bateau no subaza a na émission na biso ro ba elonga mutu mongo a ne ba vandi a. Belonga mutute. Natali bien. Natali bien oze belonga mutute. O sambelaka? Asambelaka. Na église ni? Na kiziamina. Na la puissance.
Papa Ser Kijamina. Osambela rapena makasi. Nasambelaka. Pona yo sens ya bolingo. Ozana ngo vraiment makasi sur mobile lingio parce que beto rara mingi na ba jeune fille qui chassa ba moi ba comment moi passe jeune fille dans mobile moko azana mi fois à moi mi balé mi ça tout 4 personnellement yo ba fille ya bongo lo bani pour la ba. Bon. Neti pona ngana koloba ke eza mabe. Koza mibali mi balé mi ça eza mabe. Faut za ka fidèle na mobile na yo moko yo lingi. Neti ngana za ka fidèle na mobile na ngai. Nzala maromi balé mi ça tout ti. Dans ta ninga za na poto kuna yo za na Congo donc yo garda fidélité. Na garda yango makasi. Donc, au garda fidélité na yo, cher ami internaute. Nazo telema, hein, Monique, nazo telema. To solo lina de kona biso. Na tuna ki o question mo question bat bazar okoye baba on websenga ko ebi mutute na. Donc mais ça na ndeko moko. Toujours benga ndeko moko siko na émission na biso oyo. Oko mekape ko ebisa biso soko ebi ndeko ngo oyebi wapi boyeba nini. C'est par rapport à mon économie de Togoye, Bandini, Togo, Sungaron, Alikambo, tout ça, lelo. Parce que jusque-là, aux hommes, on a causé Fimoro, Kimia, on a très posé. Na osenga na par où c'est ça, le caméraman a serré, je l'en apporte, soit ndeko mobali, oza na sima porte, ce qui possibilité rozala, to rozala pour ça, au fond la porte, to yebayo, to yamba na émission na biso. Voilà. Bonjour mon frère. Ndainini. Qui Ils en place. Nazongé no moké maman Nabiso Monique, ça va? Ça va. Monique tokoti de kono Nabiso à Mobali. Moi Mobali pe ka la biso mi balé donc to comme le bana misato. Bana mi bali misato ah. Bana mi bali misato. Okoyi ba garçon. Oui, na ebie azande ko mbana nga na mona déjà une fois ya na ndako. Ye ndeko mobali na yo. Aya une fois na ndako. Mais déjà kaloyeba eto mone ke kamba liboso nde boyaki akotala ndeko na. Zamba liboso na mona kaka. Ebiete. Donc ebie kaka ndenge ndeko mobali na présenter. Vous assure. Mon frère, je pense que tu as bien une émission à Bisso, tu as la télévision, il se pose des questions. Vincent, à côté de Bisso, il a mobile alors que mobile, il y a aussi Libanambo qui a déclaré problème. Il y a à tous les mois signé des questions, ma infidélité, ceux qui ont Sakai, tout ça. Mais moi, ça, le but qui est Yozali, Ndeko Yamba, à cause de toi, le but de Kuta. Azan la fidélité. Donc, moi, ça, le bien, azan la vérité. Et le Kuta. Papa, osons-moi un peu vite. Donc, juste, ton regard d'abord, tu beaucoup de moments, fidélité, tout ça. Oui, il y a une question qui d'abord, est-ce que Yona, osa vraiment cousin et Aridi? Oui, il y a cousin Aridi. Il y a cousin Aridi. Et tozobe ta masolo mo Italie Ridi aza kotuna moi cinéma Italie ba fidélité ben infidélité tout ça en tout cas la ndeko na biso Monique Alexis aza posé donc il do kozate et bino mbale bande ko alors implication na yo na makambo oyo ezani et oyebi mo na monsieur oui na yebi très bien oyebi tant que moi c'est ndeko na yo non na yebi tant que moi c'est ndeko na ngati na yebi tant que moi c'est fiston aussi hein moi c'est fiston. Fiston. Oui. Il est Ridi, fiston. Non, tant on a le bien Ridi parce que Ridi est un cousin nanga. Nako bossa nako mari ya Ridi. Tant on a dit qu'à moi ça fiston, conscience n'a ils ont reproché qu'à moi ça fiston. Fiston ouais. Fiston famille ka bengele. Eh. Ah. Maman to banga no yeba nku no. Ti oyo so banga que moi ça fiston. Yo ndo ba sanga fiston na kindoki, to na ndenga moyo. Maman, ozopela parce que ka ko mun mobala petit poto aye ou bezani. Nazopela parce que nana raison maman musubo zo na miso mbai na pa yo ka yo to pour ani. On a la raison par rapport à ni. Nana raison koloba. Nana raison
Mais quitte, tu as raison. Tu as raison. Tu as mariage, ça fait une année passée. Ngai na uchoba na kindoki donc yo ça on a goza mosa fiston te na yeli muto so ba te soki fiston papa langa kolanda ici mais oza mosa ridite parce que rida ko na mosa boui pardon oui maman maman c'est comme ça clair mukala ni oui ngamukala mukala ko mana mukala ça va le quoi na mukala merci le quoi na mukala oui ba kina dit bongo koma muta uti poto ayelo ko muta uti poto ayelo ko mika cholesterol poani atiko ba body pas pantalon. Comment dit que fidèle pardon. Il semble nga bébé nga. Pardon papa nga. Ko nga mamu ya lo bati. Idi. Yo za cousin nga oyebi nde tozala. Ko la momi oté. Cousin. Monique, nazala tante ke na yoka oningo lo balanga na. Po za cousin nga yi. Aza ndeko donc ndeko o nga yi. Vous comprenez? Dans la temps où tu as yoka vraiment. Pardon vraiment. Au moins on le s'aimer. Au moins on le s'aimer. Au panza bisoté. Au panza bisoté. Zo ngana. Bon on le met on se va là solo. Mais non ma preuve. Preuve ni yo sana ngo. Preuve ni yo sana. Parce que na mariage na yo. Et t'as le kutao. T'as le kutao. J'ai là non maman nanga na ebi ko za mata s'il vous plaît. Atangi komo mo ya fiston Kabengele. Oyebi komba fiston Kabengele wana. Noyeba kutu kombo ngo zolo bate, noyeba kutu te libala ngo ya zolo ba noyeba pete, wapi alliance eska ba latisanga na maboko, no mona ngo kutu te. Po preuve moko peza to ya zo ba kenga mo sori ya fiston Kabengele. Naeba ete. Soyeba ete kombo wana otikala jamais koyoka ngo. Na yoka ngo kutu atala matoyi na ngata mukolo moko te. Papa. Bongo aza liboma ka boya koloba ke yo basi bazebele poni na pona. Eza ba mensonge. Oya zolo bana nozoyeba ngote. Fils na simbo na nsoto pamba. Nga aussi maman na. On continue koloba. On continue koloba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc s'il vous plaît, calme-toi. Va non s'il te plaît. Va non ebi que eza mambeta livina yo mon frère. Basi bazebe peut-être ça qui confusion te jour de mariage à fiston Kabengele. Papa, na confusion te. C'est qui confusion. Nako lobake confusion mais ça confusion c'est la réalité o ngai na moni yango boyi na misu na ngai na ebite soki ya lobake ayebi ngate parce que tant musu bato bazaki belé mais nga na yebi moi ça fiston et puis na za ba preuve Fabrice inga tela yusa pusa na simbo to na seloni tela bana so ko ta ba carrière tela on va poser le bal là il loko t'es loco. Mukala. Nana obeta yo parce que na mukala te. Yo na pona. OK, na obeta parce que na mukala te. Comment déborder ayo? Yo déborder pas nanga. Yo ça pona. On déborder pas nanga. Fazer mon bad mukala. Ndumba tabula mwasi yo. Frère, yo subika ndumba koto. On raté déjà. Total nanga. Ça va. Oula mo boy. Oh ngana kolo ya yoka. Tuli toni. Na tula. Owela ki président. Soni. Ya des casiers. Na bala wa. Ah. What alliance? O mwana ngana bike. Ça va. Yo to pambola libala. Ça va de suka. Ah, c'est o zaka passer ça ndenga butu. OK. O zaka passer ça ndenga butu. On pouvait yo. Ite loko. Benga loko. Te loko. Sata mobile. Yo fonga ngana congé ya. Yasimba. Te nga fana congé yo. Yasimba ngana temiti. Ngana yasimba ngana yasimba. To bimani bana to kutana ngana. O sangelo ti. Ça va. O sangelo ti. S'il vous plaît, tous au moins kimia, to ya wate pour to assister na scène ya batumi balé bazo swana, to yeki awa pour to trouver solution na problème au tozanango. Vous calmer l'esprit. Concerné à problème, les alliés, monsieur Ridi, celui de côté qui, monsieur Fabrice, c'est parce que Fabrice a aussi bicho que à Sola Ridi, a aussi Ridi qui est jour à qui kota la bino na Eurobi comme au mona kairo talabino à mona kiyomba liboso, c'est par là kaiko epsa ndona qui est assistant qui na prédot na yo. Donc prédot na yo mobile wana balaki yo comme na ye pardon les noms fiston Kabengele azali camarade ya confrère na ye bon bayaki comme famille à mobile ndé ba obala ra mwasi et tant yozo boyango j'assure donc ye pona yo akoselo makam
parce que nazoka moi pa yepé azali bomate na côté liété mais na tuni kaka no yeba kutu te so mutali bomo so alingi nini no yeba te kombo kutu ya zolo bana na yebi yango kutu te tika ko yoko pe na matoi nanga te penga na tika la obala ta mukolo moko te parce que na la fidèle na mobali nanga na bi ke mbala nanga kenda ko luka so ka ye aya obala nga no ko lunga mbo na sani ana épreuve moko te ya zolo ba papa so nga na alliance na alliance te na bala pété mamba zolo bana no yeba kutu sike uteli te ne eske bande no yeba nguti nga na ko na même mobali wana sikoyo ai d'après on benga fiston même sikoyo fiston pour moné pa ya koti awa benga epo na mobolo bate na so mobolo bate na yebi fiston no solo balangana te na tika pe omoni na nzela na ngati na tika pe koyoki na matoi na ngata mukomote na bi que maman ko suko vanda te mon frère il dit tu penses que Neymar Muzoleka qu'est-ce que tu dis monte que moi si azolo ba ayibine mbala bon yazolo ba yebi azolo ba ka yebité mais cousin ngana za ko sanga ite eza mama solo eza vrai abiki asambela papa na ngai ko ya olobate yali ngaka bali ba biso mibali yali ngaka bali ba biso mibali ngana ko bali no ba mukomo kutu yo so ba fistola no yeba ngobe kutu tina matoi na yo kangote so ngana bala qu'est-ce que manga kondi mapena ka taka yebi yo akondi mibali oyaka pa na biso to vanda ka oliaka so mona na mobali okutanga dana mobali kolande o aventurier o mona kuluna tanga panza biso anga panza biso na tuni ala webi ko déborder ba mo ha webi ko déborder ba mo webi ko déborder ba mo ana mobali na ngai ngala ngina panza bino nga panza biso oui na panza ngono parce que ça mo fisto to tika ba panza oh yo ngo vivre na mibali combien ndoza ngo vivre na mibali combien nana mbana ngaka yebo oh na sana mobali ka yebo esopio ndumba ngo basta na boinde ofina ngandumba oui wandumba ngandumba oyo to fina ngandumba oui osandumba ngala ko sandumba papa kolanda te o mono voyou Fabrice a cousin ngai jamais ko sanga jamais ko luka malheur na ngai tam suba lula ninga na kuzio yebi nana lula na kuzi cousin na ko ngai na lula yo esala bana mutongo lo boye biete ya kayo taka yo Fabrice ka moko na taka yo seko yo tanga na soni kande ngo sabu seko yo tanga na soni o mo na to dana kele ko bana na makolo tina likolo na to dana kele ono o mbala po na ngati niveau na ngapiti yo to kabola ngana kele jika na kosu dugade parce que to bandana ye banda awa na kini to bandana bana na kini yo we de casier na yebi ko fista wana to la bana ngate na yebi ete a sexa ba ma fona benga ma so déborder ba mon causer yo ngaye s'il vous plaît, Aya, s'il vous plaît, na singo que nous se calmer d'abord. On se calmer, na ina peu de solution, on a la solution pour le problème. Na bi ko za déjà monté di bana na yo eza mise en jeu, na aucune nyonso. J'ai compris que Ridi aza n'importe qui te pona yo, Ridi aza mobali na yo pe aza mutu oyoyo azo sunga makasi na vie asungi famille na yo asungi libota na yo ozaki na ba difficulté Ridi na passe na ya musala poto asungi bino ko boza na condition bien. Donc non s'il vous plaît yo kutu on a na ciment muta ya pese valeur na éponge baluke moi 2 cm olalela tao te fabuso tala fabuso yo na famille on a yo so continue ngana betisa yo ma na betisa yo na betisa s'il vous plaît il y a un option qui a la solution comme tout ça mon frère Fabrice gardez Kimia tu es qui a été pour tout soigner tu es qui a pour tout trancher problème s'il vous plaît na signe vraiment avec tous les respects na combattre mobali na yo sur Rwanda na ipsayo na laksayo na ofanda te na te na ofanda te parce que la buzoba oya zoloba anga kabolanga na mbana nga anga kabolanga na mbana nga na kuna temps yo katapo de na mitu de kobida monter na yo ka mutu te na tangu to ka mutu te be explication ba moral na yo ka mutu te c'est des chida on va les souiller
Est-ce que la naï? Est-ce que la naï? Yo no tika na soni. Yo no tika na soni. S'il vous plaît, je pense que, chers amis internautes, cette discussion to me rappelle que sungana maman ngana ina ndena ebisho naza na solution o ngana ina na pesa yo. Bon pe ba kese belé boy. Pour minyango to la tribunal. To la parquet. Ne osamba. Te oyo samba te maman. Oyo samba te. Hein? Bano do posenga ba kese belé na yo na cameraman. Pour minyango. Le problème est que biso to na to sunga yo. Ngana biso que tant to sunga ni banda. Posenga ba kese belé. Esa ni nyango. Eza par rapport à la situation où tous en ango. Ezo senga que tous ba précision et pas na yo. Na mi kono ka balo bando ko tambola ka ko tete changa mi ko poani na lembi ango. Na lembi mi kono ba kese na belé na lembi o na tonja ango ekoki. Chers amis internautes, ça devient un peu difficile pour Nabiso de conclure les camboyos. Maman, s'il vous plaît, sois maîtrise. Sois maîtrise, s'il vous plaît, Aya. S'il vous plaît, sois maîtrise. Donc, c'est un peu difficile pour Nabiso aussi, ça, les camboyos. Vous comprenez, Nabiso, que on est en pleine réalité. Mais, Nanga Bokoto, Fabrice Alobi que Maman Monique, Azali, moi si y a camarade, il y a grand frère naé. Mais maman Monique, a ici soit le bic, il y a tika roko samba na été, aza fidèle en bas na, tout le monde n'est toki, tout le monde n'est siliki, tout le monde n'est à se défouler pendant qu'on bimisa, qu'on se défendre. Je pense que toujours qu'il y a le Cambo na souka. Maman Monique n'a dit que micro dans réseau dérangé, n'a dit que caméra dans réseau dérangé, mais je te signale que tout ça les émissions OT poto samuto, mais tout ça les on peut trouver solution. Je pense que ceux qui tombent qui ont arrêté pour te protéger PO, pour peut-être na sima na biso place au tolini to comme trop comme monter grâce à ba conseil baza a. Chers amis internautes, de to vandi awa ezana ndeko moko aza quelque part. Je pense qu'il y a des corana azana moba information moko boyo linga pesa biso mais information na yo sunga biso akoya ko expliquer biso makambo bo peut-être ko sunga biso na makambo tozoloba parce que toza comme une équation toujours baté na na loba vérité na na obuka lokuta alors que monsieur Ridi aza déjà pour son cousin que cousin na ko ça a été. Par contre, c'est au caméraman assuré, na osenga yo zolanga porte nanga. Zolanga porte wana. Asi ma porte so yo ezana ndeko moko. Oyo nga pesa biso ba explication tout ya makambo tozana ngolelo. Je pense que yene nta ko orienter biso, yene nta ko aider biso poto yeba ndeni to kata likambo. Je pense que yene za solution makamna biso tozana ngolelo. Ndeko soko zo ranga place ozali fongo la porte toyeba o aider biso pesa biso ba donner ba explication pour que toyeba neto conclure émission ce qui possibilité zali fongo la porte toyeba ce qui ozanani ndeko soki ozana sima ya porte wana fongo la biso porte fongo la toyeba ce qui ozanani. Sécurité, on peut ça moins espace. Où va nana? Toyambi on émission na biso. Mbote. Mbote. Bandeko bazotala balinga ba kombo na yo. Fiston. Fiston nani? Fiston Kabengele. Fiston Kabengele. Maman Monique. Ozoye ba ndeko mobile wavandia. Maman Monique s'il vous plaît, ozoye ba ndeko mobile wavandi pembe na yo.
Peli a ungali papa. Oh, à ce qu'on battait. S'il vous plaît. Toyoka Kyo, mon frère Fabrice, fiston Tony Toyeba. Tobengo na makamna biso awa, je te présente Iridi Aza Mobali ya yando na biso moi si Monique, Fabrice Aza cousin na ye. Tony Toyeba yo zanani. Bon, Aza moi si na ngai. Aza moi si na ngai. On a entendu ko prédoter pas même bon une année après. Une année après, 2 mois déjà passé, une année, 2 mois. Moi, si nous avons prédoté. Oui, vous prédoté. Je comprends pas. Expliquez Bichot d'abord. Asa moi, si nous avons tout bandini kala, donc tout autant à l'université, je crois G1. Tout bandini na G1. Tout bêtise, nous avons ensemble, tout travailler ensemble. Bon, et comme un moment, mon temps, tout passé G2. Ezaki moi tamu esengai ke pona nazaki bien na ye pa bien nga esengai nga na ye ba famille ba ye ba to 5 ba famille pour tout préparer oyo koya yango esengai ke na ya pa na bango ba monana tout ça la mo eloko mo boye on a yako pesa masanga pa na bango. Et tant bo solo tant lobi ke yako pesa masanga, c'est-à-dire famille na ye ba yamba yo. Oui, bayamba ngai tozala famille nyonso bayebinga papa mama bon papa te mais maman ayamba ngai ebi po papa zaki asedi akufaki papa zaki te tozali na mama mamutu bien oyaka pe na ndako mama pa yambaka yo bon ne bayambanga te ndenge baleki ne tu bayaka bayambaka ngai baleki ne er mo soki eza pe mwa minerva topesaka na moke oyo tozwaka. Et na relation na bino tikala jamais ko yoka kombo ya abetolo lisolo ke ya mbali azana na mbali mona poto te tout ça. Non, poto soki koyeba poto nando yeba ke alaki na oncle na mo be ba osola trop depuis j'ai un ayeba ke ba osola trop na oncle ne wana. Bon, tellement ezali oncle ne depuis j'ai un GD c'est que oncle pour elo muso ebando le ka malamu ya mabeza kite ezali kaka bisolo ba osola ngapi na yebi ke oncle no sani nando vraiment ko empêcher les solo n'était pour les familles mamba famille ba kota raté yo tikala so na noko ngote ningo mona ba solo na noko tikala te un jour ko so na noko bon mingi na bona solo n'était pour ezali mamba famille peut-être ba charge la famille a pesaraye ya mwana bando solo mais wana na yeba itine ngai pe ko kota te. Et ça la mine ni kasi bino misatu bo se retrouver lelo bokoma clic moko parce que na nenge batutu ba tali biso donc je vous informe que ba yaki ba misatu nzela moko et c'était quelque chose déjà ils préparé pour na ba misatu expliquer na no batu et ça la mine ni bokoma bino no misatu c'est bon et le ezaki wana azaki ye aza camarade ya ndeko na ngai bayeba bien na ndeko na ngai pe to ndoza ne mingi tamo pe tozara te mais tamo tozara yende ba retrouver nga ba ona ye ba otalisa nga ke boye réalité mo boye oyo ezaki caché ba otalisa nga pe na yeba ite yango wana esengai ke likamoto tika ngo bongo te to mimango pa bato yo bakoki pe kopesa biso conseil po eza likamo eza grave que au PC moi si masango sangisi batu que au ka moi si on a reçu na mobile ne mususu ezali kamo eza grave soza maîtrise TP pour piquer crise pour yo déjà bimisaki et après oui banquette on comprendre que nos quoi les arrandé oui na yo comprendre que à cause ngai tonga ebisinga que noko na bango azana kin a nous ana noko na bango nenga lo bible bon na yokaki epo na yeba ke azana noko na poto ba solara nde ba solara na pesa confiance mais confiance na pesa ki na yo découvrir que noko na bango eza noko na bango teza mobali na ye ke akosi nga banda ta embelé ayo la na yo mona vérité siko à travers ndeko yo nde na mona vérité. Il y a pas si ça que maman na bango pe a ebi makambo.
oui maman na bango ayebi famille mobimba bayebi banoko bazalaki bato nyonso bazalaki mpo ntongo oyo osalela mwasi prodote bazala bango nyonso fo famille nyonso bakutana famille fo bayebana fo bango nyonso bazala bakamarade mpe bazalaki bato tu bazalaki wana tozalaki ebele. Maman Monique, makambo yo papa alobi siko alobi makambo solo. Maman Monique, sunga biso parce que bandeko bazotala tous en pour ça tout sunga yo te baneni to ko solution un problème o makambo ndeko fiston kabengele parce que le baki oyebi fiston komba fiston te o niya kinyonso mais siko fiston ye to va ne pemene a toute une question est-ce que makambo nyonso ya lo bieza lo kuta to za solo. Chers amis internautes, mon frère Zoa maîtrise. Chers amis internautes, nous avons compris l'histoire. Bref, Bandeko Misatu, Baiko Lukangai, pour me dire leurs problèmes, obligation de comprendre que dès qu'on a vu sur moi si, Azaki de quoi la mi balé à pot, mon ya kin, mon ya poto, ya kin yeyo, ya poto yeyo avant di awa, oye mora baiko gérer bango, et c'est grâce Yanzambe ou Etizaki de ko Fabrice a assisté na fête il y a près d'autres une année passée à Kangaki Lungaye Belungiango de Sali Kelelo de vérité no soyo et bima. Mes chers conseillers, je pense que nous avons besoin moi si Azoko Rasuko Lobelo Roté comme il paralysé, on comprend le pourquoi. N'a passé par le pas Bino ba maman ni beaucoup conseiller et puis ni beaucoup de comme ibali oyo bakweli kambo. Merci pour la parole. Tant on a zotala ndeko na ngai mwasi. Ete ya ngai, ete ya basi nyonso. O bakoko zana comportement oyo. Mwasi fallait azala fidèle. Soki ayebi ke mobali wana kipakaye na makambu nyonso. Il faut azala fidèle. Mais soki ke mwasi mobali asalelaka mwasi na ye wana makambu nyonso ye mwasi atiki ake koluka mobali mususu to basali infidélité na ndenge na ye en tout cas mwasi wana aza mwasi mabe po na ye ndenge afandi boya aza mwasi ke na tango wana ya kala babeta ya ta mabanga akufa penza na mabanga wana o na tango wana ya kala apesi basi nyonso soni makasi na eloko ya sali mobali azana poto mususu azalia na Kishasa andimike azokosa oya poto azokosa na oya azawa na Kishasa pe bazwi pe oya Kishasa azwi pe mbongo na ye abali ayeko bala ye me ayebiki azana mobali ya poto ezamawa patience ebotaka efutaka me oya yo efutelio biloko akupola yo il faut mabanga penza minene ya volcan elanda yo penza pona ngai yangwana mwasi nyonso azana comportement oyo atika yango a partir lelo azonga na nzela amitia penza azala fidèle so mobali akoumela azala kana se makolo ya mobali wana soki ke mobali akozala ata aumeli mais akipaka ye il fallait azala kaka na se makolo na ye mais soki ke mobali ke lelo akipaka ye yazo tambolaka infidélité wana eza malamu te nzamba kopinir yeti atabana na ye akobota bakofuta biloko ye asali en tout cas na sukeli wana ponanga babeta ye mabanga. Merci monsieur le journaliste. Bon, moi j'ai toujours dit chez nous en Afrique nous avons un défaut. Parce que la femme ne sait pas pourquoi elle est une femme. Vraiment, je tremblote, je me suis mouillée. Mais je ne dirais pas attaquer une mère, parce que c'est la honte. Mais attaquer une femme, nous on nous appelle les avocats conseils. Les gens ne concilient pas, je ne sais pas pourquoi. C'est hyper important. Quand tu veux t'engager, monsieur, qui est le nom, je ne sais pas.
Pas il dit parce qu'il dit il est en Europe, le monsieur Fiston qui est ici avec nous. Mais cherche-nous. Nous sommes moins chers, nous sommes là pour vous aider. Comme les pasteurs font, nous aussi. Hein? Ce n'est pas pour rien, nous sommes à l'université. Nous sommes de quoi que je manque même les mots, hein, le juriste. Nous avons prêté le serment pour vous aider. Hein? Nous sommes près de vous. Et regardez maintenant comment hein, tu as failli être roulé par une femme que tu ne connaissais pas. Parce que tu ne voulais pas enquêter. Tu es venu t'engager quand il est en train de parler avec son oncle et toi tu es là, tu dis bon c'est son oncle, je ne peux pas. Non, 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 l'amour n'exclut pas le contrôle. Et madame, c'est regrettable. Monsieur qui vient et dit c'est qui? Redis, si tu es encore ici, hein, cherche-moi. Hein? Et puis cette femme, elle n'est pas une bonne femme pour toi. Hein? Bon, pardonne-le si tu veux, si tu ne le veux pas. Pour moi, tu récupères tout. Qu'il reste comme ça, à zéro, pour punir sa maman, qui est une femme irresponsable. Parce qu'elle a accepté toi et notre. Ma fille... Merci pour la parole, journaliste. Na pamboli nzambe parce que Moussa na biso église ils allaient à tirer ba conseil ils est utile pour na ba oyo bazoko mela na kati na même problème peut-être nzamba ebi ko soulever problème oyo peut-être ya mutu moko songolo aza na même situation tant tozozo ngana makomi sotali na Galate chapitre 5 verset 22 okomona ba fruit esprit. Il y a Saint-Esprit, au commun que patience est en akati. Kaka na fruit à Saint-Esprit, to commun que fidélité est en akati. C'est-à-dire biloko wana eza biloko il faut démarrer kati na biso ba Christ. Même aux amours Christ te fidélité est pour na mutu nyonso. Quand tu t'engages même na mokili que au sepel au servir Satan, tu kale pas Satan makolomi balé. Pourquoi pas Satan pas pambra mutu za na condition. Mais pas en Zambé, loko les actes gratuits faut tout ça n'importe quoi. Et loko oyo ma sœur asali c'est pour dire que et boso na Nzambe loko moko te kotika la kobatama nyonso kobima polele tozana na 9 jours à kokosa mais jour moko ezalaka ya Nzambe faut agir. En tout cas Nzambe azo lokumu par rapport na oyo abimisi ndeko mwasi abimisi buzoba na polele abimisi bunzambe na oyo ensemble na l'église na polele. Parce que la Bible dit que ce n'est pas tous qui m'appelleront Seigneur, Seigneur qui goûteront le royaume des cieux. Ce n'est que celui qui fait la volonté de mon Père. Comme ça, la volonté en Zambézanini, c'est y a co-respecter au ya lobby. Tant que vous avez mutunayo, vous avez confiance, il faut qu'on ait mutuana. Ce n'est pas permis même à une femme, il y a qu'on a se belé. Pour homme, tu peux comprendre, mais pour moi, si c'est irrécevable. Tokoki kondima yango te et puis Bible peut autoriser te et puis natanga Bible tika okuta na place moko te na mona mwasa za imba lebele ezo sale mais peut-être kaka na Congo peut-être yo mutozo landa biso za même situation tu es en train de gérer combien d'hommes ozo china mibali combien peut-être ozo seka pona ndeko ya mwasi siko yo mutozo landa biso tu es dans quelle situation est-ce que réellement bolingo zo meni wana za bolingo solo mais il faut te ya yo yo mutozo landa biso ete ya yo na position zaleli ezala même ndeko mobile ozala basi combien est-ce que vérité za rakati soto zonyi pe na papa ya kaleza aka linga bala mwasa ya biso mwasa zana yeke no na posala bala mwasi mususu abana obata mate mais o ya biso ya lelo qu'est-ce qui nous fait eza kozanga confiance na Nzambe to ela tozoluka to gagner mokili nyonso mbala moko tala ndeko na biso mwasi aluka ki a gagner koto aluka ki a gagner koto lelo suki wapi à s'enflammer ou appeler tout le monde quand c'est a raison mais on a côté na mai azo dinda kaka moya bimezate bongo lande motema Nzamba ko sunga yo na onyo so etikali mibali wana mobali na azate so mobali na azalaki Nzamba linga pe so motema ko kangama mais lokolo boye ko zela mobali na azate zonga nde zonga pa passer na yo kendo tubel ola kisema kambosa ndenge za mabe comme ça Nzambe a ko restaurer o lisusu après ce mobile à quoi va soutenir yo ngana soki wana parole papa journaliste pour nanga iloko na kubakisa kaka infidélité za mabe
a mérité en haut, on balé muto ligiaz à la té. Biso eza bakao eze belé, eza yemoté, eza belé kao, ba tu es belé ba vivre dans ignorance, bakao eze belé, je te dis. Alors, moi ça lingi kaka, oza poto pour na portable, atina code pour na kabelo, na kinya, moi 5000 à wende, ya olia alinga lia tous les deux côtés. Conséquence c'est en haut, a mérité en haut. Azaka bon mutu mo te accepté pour na nga yango wana. Merci pour la parole. Ndeko tozana bango na ba ope bazolanda biso. Ya liboso na ko se présenter na combo ya pasteur Sony Bangula parce qu'il y a plusieurs personnes bazobenga bazotatonner ba éviter. En fait conseil nanga na ozala bref par rapport ya makambo yo et salemiawa. Makambo mususu tozwaka ngo sur le plan charnel. Ezala la réponse en Nzambe. Parfois mitunaka mais pourquoi ba déception mususu ko lela teza réponse en Nzambe. Et makambo mususu soki sala makaboye parce que bolingo tambola na volonté permissive. Soki beaucoup tambola na volonté parfaite, oza volonté en Nzambe beaucoup dans ba situation aboyete. Bolingo sala makambo ezo sepelisa yo lo sa makambo ezo sepelisa Nzambe. Muto akosala makambo ezo sepelisa Nzambe, Nzambe pa ko sepelisa ye. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Et deuxièmement na ka o esameli bango. Bon, eza leçon à tirer, pas na yo, pas nanga, pas na bango, pas na nyonso. Mais je vous dirais une chose, na bango mibale, na bango nyonso, na condamné mutu mo côté, et na condamné brusquement. Ngala na monopole wana ko condamné, Nzambe mta condamné. Mais na ko yebisa bino boy, na zolo balokola msala Nzambe. Il y a certaines histoires qui se passent, ce sont des projets à Satan. Ezabila keli à Satan, ba lien moko ya famille be bat ba yeba ngoti. Parce que ce comme na niveau que mama tinda mwana akoma na batu mibale oya zo gérer. Mais bien aimé zaki pona mbongo te. Eza esprit, aza conduit par mauvais esprit, lien moko ya famille bila keli moko. Alors ceux qui baluki nzambe na ndenga solo singane katana. Ceux qui katanité, eza vie na ya ko vivre kaka bongo. De même na binope. Bozolanda biso. Kozala na poto, kozala na mikili, mususu kozala na mboka bapaya, eza délivrance ide. Délivrance faut que longi nzambe. Ko kima délivrance, longola makila ya famille na yo. Mais makila ya famille longo ananye longo alanzela prière. Boko kuta na ba problème na mabala na bino mabala zo kufa kompante bale kufi pona nini. O kompante mobale kaka ndumbo, kompante mwasi kaka ndumba eza ba lien. Il faut que luka kokata ba lien wana. Et ba lien, bakata ngona pasteur aza impidikité, pasteur aza muyibité, pasteur aza nte, il faut que luka pasteur ya solo. Il est temps. On est disponible, vous avez reçu gratuitement, beaucoup peut s'appeler gratuitement. Tozawana poto sungabino. S'il y a un problème, ba numéro ezali, bobengi biso, toko sungabino na ba prière. Ndenge bango baza, toko tika bango ba kende bongoti. Toko linga tiki ba kende na makambo wana, ceux qui za lien ya famille, ceux qui za lien kindoki. Après mission, biso toko za charge ya kolandela bango, ata ba za l'ensemble été. Moi si epai, mobali epai, toye bandenge nini, ba kozala quitte na situation oyo. Voilà pour nous kolalelo vraiment na kolba mingité na nzambe apambola bino bat bozolanda biso. Oui, cher ami internaute, je pense que tout le monde a conseil à pasteur parce que tout comment déjà na tension à l'écolo, na lingaki tout mes rappeurs au kitisa, na landika ka na reteni ka parole ya suka ya pasteur Sony, wa ibisibiso que ya awate pour na condamner batu. Mais oyo ezaki vérité pour yebanasi yebani na miso oyo. Silence ya Monique expliquer biso et confirmer biso que maram oyo Fabrice Abandero Loba ezaki vérité. Mais c'est ridicule. Après tout ce qui s'est passé ici, au lobby n'est pas na moi oyo avant de bosser na biso. Parce que nakatso malobate tu as beaucoup fait pour lui. To landi histoire bien que yone mutu osungi bango balaki na mamiko nga soki mikondo bolobi odozoli bango ndako na njili ozotangisa classe ozotangisa bandeko na ye ozofuta ndako donc vina bango mekoma yo mutu ngoma ko soutenir bango et après ko vivre makamba boye oyekin tu décides quoi. Bon, merci pour la parole. Et on a le bien que vous découvrir vérité pe bon yo ki on pe bon moyango. Et là on a le baké le projet on a qui nango pour na kosala pour la donc na ba moi sûr pour za soutenir mutu na ngai non ça na moi soutenir en plus là on est dans le baquet pour
biso nde tomema ngambo comme on etambola mabe awa en Afrique en RDC biso ba parisien biso bata poto to la ba aventurer non il y en a le contraire et ça dit que ba fina biso nde ya Kinshasa nde ba moins sérieuse et loko nga nga lo bara yango wala donc et pesinga vraiment leçon na bande ni siko ya gérer mon tant on dit que aujourd'hui oui parce qu'on est autant ça c'est-à-dire que oui parce qu'on est nous mais là moi scénario pour que ma base à la soute entre bino non papa journaliste ko ba soute que moi sinanga nenga ala su moi sinanga ité pour vérité yo quand on de konanga Fabrice Alobaki ye wana yo ki yango donc moi donc idée wana ko balanga ya soute papa ngai pardon chéri limbisa ngai bébé nanga limbisa ngai mabeni babongisa te papa eza faute na ngai te eza mama mutacha nga nere longwa mama na bino faute ya mama na bino bongo nga na pesi na yo lie bongo oyo nga na pesi ye apesi mbongo ta kipe ma pesi mo bongo ngai oyo na moi yango bandaka juto zala kana no mona suba periode na ngai na ndimi perte menzambe mo bébé zote sika mona mutema na yo otia ngai limbisanga papa bébé bébé yoka oza mobali ngai zemo za nango eza ya ngai te kele ba mama na yo alukolo mobali bébé na ngai chéri chéri mama na bino alukolo mobali ngamukalati na bimikolo te ngamukalati Chers amis internautes, je pense que situation Oyo, s'il vous plaît, papa, Vanana, s'il vous plaît, Vanana, Vanana, s'il vous plaît, Vanana, Nassisa émission comme ça, tous ils sont sur le s'il vous plaît, la Bible, Vanana, Sana émission comme ça, tous ils sont sur le s'il vous plaît, Vanana, ok, Vanana, pardon. Chers amis internautes, je pense que la situation est un peu moins trop difficile pour la Bible, mais bimé awa, il faut tout ce qu'il y a sur l'angle dans les calmes, mon année prochainement, numéro 6 na pesi mbote mère maximum na na maman Karine Mbouine États-Unis et puis facile à garer la sucre poupée Barbie la métallique merci to mon année prochainement na ba prochain numéro pour tout ça nos compte rendu né comme envasé mais donc il faut et comme encore plus compliqué pour la bicho te bané to aussi ça donc on se retrouve prochainement merci bye.